Davina Mati Apua, j'ai compris une chose dans la vie. Hein. Prends cet exemple-là, prends cette image. Le jour où tu te retrouves seul à l'hôpital, sous oxygène, sous bonbonne si on veut dire, et que tu réalises à ce moment-là que personne ne te prêtera son souffle de vie pour vivre, tu arrêteras de vivre pour les gens. Tu arrêteras de vivre pour plaire aux gens. Merci. Tu vivras pour toi et toi seul. Merci. Parce que personne ne partagera le même cercueil que toi. Personne ne voudra te donner même un peu de son souffle. Personne, encore même ta fille, ne dira que non, prenez mon souffle, donnez à ma maman, moi je vais mourir. Personne. Alors à quoi ça sert de vivre pour les gens? Nada. Never. Et encore que les gens sont ingrats. En plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Hypocrite. Ingrat. Méchant. Méchant. Fanfaron. Lâche. Surtout hypocrite. Ils font semblant ça c'est grave, de rien voir. Ça c'est grave. Ils attendent que la situation puisse passer. Ensuite ils reviennent. Ils font semblant. Les gens de demi-mesure. Les personnes double face. Hein. Genre je suis au milieu. Ben, non, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Même la Bible dit, si tu es, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es au milieu, Dieu va te vomir. Il va te vomir. Et nous autres. Donc pour te dire, vis ta vie. Je vivrai pour moi et pour moi. C'est tout. Et je vis ma vie. God. Finish. Voilà. Over. Mon Dieu. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir la famille. Aujourd'hui c'est dimanche, je profite de l'occasion pour vous souhaiter des bons dimanches, en tout cas des bons didi. Bye oh bakenda qui église, bye bakeite, nzambe amona bino vraiment. Ceux qui zamba noya liboso ya kokuta na libaku. Yako yelanda biso na B52 la mignonne officielle. Tokosenga na yo kaka o s'abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Famille Bota, shalom, shalom, shalom. Badina chou, ba pecha lover, ba mbote na bino biska binson, ezomi bino. En tout cas, to kolanda. Moi, citation Oyo Gatsby ameki kopé sabiso. La famille c'est très important, mais en fait au côté nous dans moi analyse sur ce que Gatsby vient de nous parler. J'aimerais d'abord nous demander, est-ce que yo sotali innocent ou coupable? Est-ce que ici au tali question nanga posé ngana ce que sotali tikela ngana commentaire au tali ozo landelango na mboka nini, et puis leçon nini oyo yo o tiré jusque là, hein, pour non fumer non s'il était jusque là leçon nini oyo yo o tiré. Voilà la famille, je crois que tomoni na otie la biso ngopé Gatsby, c'est là qui passe en plein tournage avec notre maman, la poutine de l'écriture, la poutine de l'écriture. Belle vie Kondi, la patronne, moi si motema monene, moi si moko oyo, malgré les tonnerres, malgré le mabanga, mais elle est toujours là. Pourquoi? Parce que nenge bible lobi na biso o esi mama na loboko ya Yesu, ata mi pepepe bambonge ye e kokoyaka jamais. To monaki Gatsby apostaki. En tout cas postaki penza ka ndebi son surtout aux alane ti bo vidéo bo mona peme na ngana lelo za ngo dimanche ndaku na sali mo vidéo na ngana bwa ka mo TikTok nazo yemba na nganzembo ya femme tama moya noli nanga natela yo motema moya noli nyokoti singa na saison ya biano kandeza laka. Gatsby a tournage, Tomoni a posté en plein tournage avec la poutine. Et Bendi Batukolo, na tchemno no vidéo ango, na tchemno no vidéo ango ya la poutine de l'écriture, il a Gatsby. Et puis, tout ce zonga, comme ça, tu continues, tout landa. Bella, la maman des mamans, Bella, beaucoup d'amour. Merci, professeur. Et bien digne, hein? Femme africaine, femme noire. Non, you are beautiful. So thank you. Thank you. Very good. Thank you, teacher.
Voilà la famille, j'espère que tu kolanda katu vidéo et biso ba swahili tolo ba bongo katu vidéo. En tout cas na ebse bino fobo limbisanga mikolo nyonso quartier na komi toza pembeni ya aéroport, c'est-à-dire ba avion up and down donc na ebisu te sono sani mais bo limbisa ka ndenge zalaka donc nako ke bisa mutu avion kuna te nga na osala live nga na osala elema na donc bunguna osenga ka bino bolimbisi boza mitema minene bolimbisanga la famille touchu kolanda vidéo ana Gadjby basaki na tournage avec la patrona mais à partir ya vidéo ana na ebisi bino epelissimo to na internet vidéo ana epelissimo to na ndenge moko lokwa ndenge annulation ya concert ya Ferry Salami bato komi Gadjby ingrat Gadjby hypocrite Gadjby mais tozo bossa lelo moko yango esalinga ke nazonga na 2023 vidéo mo Gadjby asalaka basaka mission mo na leketu je pense nazo chela bino yango pe bolanda onano e bongo tozonga biso nyonso pona oso bino taminité lelo za dimanche et puis que lelo dimanche mutino sota za kavanda en famille osola na bana kosakana kaningi zalaka on chela bino vidéo na to landa maloba ya Gadjby na bokebi nyonso tout Gadjby déjà pour l'information na biso na pesa bino information Gadjby déjà azala famille bota tongo Gadjby azala déjà famille bota tongo il s'est fait que akendaki na SB mais comme ça pas marché même Bible lo bana biso deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas so bato bayoka na bango te mutu na mutu sali droit chemin na la vie continue ok voilà donc la vie continue to la nana vidéo oyo ya ndeko na biso Gadjby et puis tozo zonge la biso to continuer je suis dit j'aimerais bien j'aimerais bien vraiment essayer et je regardais les théâtres tu vois je regardais les théâtres et il y a eu des gens que j'avais eu à contacter. Moi, j'ai eu des gens que j'ai eu à contacter. Qui, non, là, c'est sont sûr que je ne dirais pas le nom, mais j'ai eu des gens que j'ai eu à contacter. Oui, je sais. Tu sais, on a contacté mon moko. Na téléphone, un numéro. Au Bengara Yamaraté. Il y a un groupe de théâtre. Oui, groupe T, mais à individu. Numéro d'ailleurs, dans un écran, na Benga. Là, c'était en 2019. Na benga ayambarate na koma il s'est bleu il a lu mais il a pas répondu ba bengi si ba un homme okay. Ba bengi si batu na Fleuve Congo Hotel pour c'était un truc de film et tout ça et je suis allé aussi, j'étais invité parce qu'il y a un ami qui était dans l'organisation. Na moni mutuango parce que il y avait beaucoup d'acteurs. Et le gars était assis devant moi, moi j'étais derrière. Il avait son téléphone. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Il a vu. Oui. Garçon n'importe comment. J'étais derrière lui. Et toute l'estime que j'avais pour lui. Je lui ai dit toute l'estime que j'avais pour lui diluée. Et puis j'ai écrit, il a lu à bois qu'ils ont habité sur ma santé ce soir. On en a yango. Mais un jour, l'occasion faisant le larron, un jour, on se retrouve sur une même scène, un même tableau. Tu sais, les Ketchou, l'orgueil tue. Il faut savoir valoriser, respecter les gens. Oui, pour attirer jamais qu'on la ni photo nanga, attirer jamais qu'on appelle nanga, attirer jamais qu'on mon nanga. Mais moi je le connais parce que lui c'est une star depuis longtemps. C'est une star que je voyais, que j'admirais, que je regardais. Puis un jour on se retrouve sur une même scène. Non, il m'a jamais appelé. Et je sais même pas s'il a une chaîne ou je sais même pas s'il a une chaîne, mais il m'a jamais appelé.
Kevin, tu es quelqu'un, hein? Non, tu es quelqu'un. Donc, la grande famille, j'espère que tu as la vidéo wana bisonyo sur bilonanga ina bino elongo to landi vidéo wana to yoki place Gatsby a lobité que tangu abandaka kobenga Bellevue a ignoraka ba message na ye na kati ya message ya Gatsby a lobi bien c'était un homme et non une femme. Pourquoi tu lingara toujours kolukela bela makambo esika makambo ezate to mona ate que mutoron peut to lukela ka makambo au fur et à mesure to lukele makambo nzambe pe a continuer ka kopafukisi 300 kalelo musala et continuer elle continue sa vie avec ndenge ba inspiration na ezoya ndenge pe azosela makambo na to tika la grande famille na ben non mais ma vidéo mulaite to me maman moulaïté en tout cas moulaïté lelo eza dimanche lelo penza en tout cas eza dimanche to baki to roya to lobela en tout cas film na biso o eza koleka na innocent ou coupable yo ona notalité kene na lombango kene pena na lombango kene ko tala film na biso okomona pe oko comprendre okomona pe oko comprendre message nini oyo bela ayeli biso na kati ya film oyo innocent ou coupable parce que na kati ya Bellevue télévision to ezala wana pona ko éduquer ezala penza wana pona ko éduquer so totali comportement ya ndeko na biso décor na mwasi na ye to mona ba comportement bongo existaka na ba famille ebele vraiment existaka siko mutu na mutu oyo akose retrouver na caractère wana to mona sort ya bandeko wana OK donc voilà ba famille pe ndenge ezalaka mwana linga bala bokomisi mwana lokwa marchandise ndenge ba komisi aziza donc nyonso tu wana tokomona yango na kati ya Bellevue télévision tokotala tokoyeba ndenge nini ekosukela bandeko na biso ya basi oyo bazalaka na comportement ya ba comportement ya ndeko na biso mibali to ba famille oyo ba se comportaka lokola famille ya ndeko na biso aziza papa na biso liandi donc voilà na yemoko papa Serge azawana les King donc voilà la famille bon dimanche na bino ceux qui sont songité en tout cas ngana bino to kutana na mikolo mizali koya parce que lelo eza dimanche yenga moko ya kitoko yenga moko ya kitoko bon dimanche à toi Jemima Mavungu bon dimanche à toi Nicole Mouila. Bon dimanche à toi, Maureen Mayombolo, en famille Bota Mobimba Beska Bozali, famille Bota WhatsApp pour Ramon, famille Bota TikTok, famille Bota Yom de Kozolanda. Donc, Bozalawana Ebele, maman Clément Sidi qui bat gros bisous à vous, Eska Bozali. En tout cas, consommons notre film. Consommons Penza. Nzamba Pamboli Biso, Tokomi na 300K. À continuer du sous-sous-koko, mais pourquoi pas 1 million? Rien n'est impossible à notre Seigneur. Voilà, rien n'est impossible. Merci la grande famille. Ngana bino tokutani na mikolo mizali koya. Nazote la bino sketch moko ya mukie Bolanda Gatsby na la validaire monsieur le professeur Gatsby azoro tout anglais speaking English like I don't know what to say. La valobi yes. My mother, I hear, I know. English from Africa. Voilà. Toleka. Guys, je suis avec Udicone, l'un des anciens, l'un des vieux. Pour moi, c'est un vieux. Hello. Hello. How are you doing? Mukadu. Yes, very good. So, your name is Lava, right? Yes. Yes, and what can you tell people that are watching you right now? Renard, c'est na kati Zamba, mais ici, tu as un renard, tu as bien un éléphant. Voilà. No, I just want to know, what can you tell people who are watching you now? What can you tell them about yourself? Na comprendre. Yes. Pipe pena me la sauté. Ça fait un bon moment. Pipe na si mon sauté pourtant on a béni pipe mais c'est comme pour l'instant en tout cas j'ai abandonné. Yes. Yes. Okay guys,
you can see, I'm trying to make him speak, to make him talk, but he doesn't understand it. So I want you to say, je veux que tu leur dises, qu'est-ce que tu penses de toi-même et de ta carrière? Yes, so that's exactly the thing, yeah. Père, mais pourquoi on est au niveau de ça? I'm sorry, but je pensais que dans le anglais, non? Dis oui, par rapport à la compréhension. C'était par rapport à la compréhension. Parce que mon astron babi écrivait ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Nazo yo kande on zo répondre. Et on me dit que renard, you heard right now. No people na bia pipe. Nena yo kaki on répondre par rapport na yo kelaki. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yes. Okay. Yes. Okay. C'est yes, hein? Ah voilà, mais c'est yes. Yes. Mais t'es comme un soutien. Comme on va tomber légère. What are you talking about? Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine ko koma e komela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne. Botika nalela bébé. Oh nalela la mignonne bokoli yango zéro.
lobe ezalaki na 10 oyo bomboli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te